Bon, pour Nangai, Nazomora na misu. Que tozo sala, bazo musala mais na ba fulu bazo boaka poeza ki toko te pesa so malade belé. Ya tozo kufa va pamba pour na malade leke belé. To yangwana il faut que l'état soit mokano ya ko pekisa bato bataka pemele bo bataka ba fulu wana. Wenze ndenge ekreyame sika na ba ekeli ba wenze partout et puis ne basali arrêt ya banzela bazali ku kotonga te botala nanu na ngambo oyo koto oyo bafungolaki mais botala esika yango ndenge ekomi lisusu monene kasi nzale nde bakanga nzela bamoto balekaka te ntango bakosilisa nzela nde bakontinue lisusu bakontinue koleka na esika yeni kasi ndenge bazali kotika bongo ezali kotia su bosoto bazali kobwaka ekreye lisusu wenze mosusu na kati awa. Donc tu peux comprendre, tu peux éviter bourgmestre Edouard, il y a Boum, il y a Ngiringiri, Abeta vraiment c'était Atia Mami na Katanzela Oyo. Yabiso yango oyo zabiso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo ezalelo don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya mutima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otembeza te mo misale monani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otembeza te mo misale monani minga kolobeza te touti mosika. Ah, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure que vous nous captez. Yabiso podcast, Yabiso podcast. Et zali susu na banda kuna bino na ba téléphone na bino na ba ordinateur na bino na ba canon nyonso o e permettra bino bo capter biso Yabiso podcast na humble servante na bino o bolingara mingi Esther Mboula azara toujours wana sur terrain pour repérer bino ba délicate pe ba problématique o ezeko la ville province ya Kinshasa chaîne na bino o bolingara mingi bopesa motema bopesa confiance o bopesa ça il faut zalaka toujours wana et la rabino toujours makambo ya temps réel lelo tozali na kati ya commune ya Ngiringiri na direction 24 précisément en direction Oyo ezui boye na loboko nanga oyo ezi bandal na loboko nanga oyo ezali Ngiringiri na sima na ngai ekei Kasavubu Kitambo ville eketi na boye liboso ekei Selembao ipene ti likolo na likolo ya ko balobaka ke télévision ezangonga to kolobela lelo ezali lelo to kobeta c'était sur insalubrité na ville ya Kinshasa pendenge ni bazali ko tenga kotonga banzela na ville province ya Kinshasa na kati ya axe 24 na Ngiringiri na yango wana to kokende malembe poto koma to la kisabino ndenge nini ville province ya Kinshasa ndenge ni Ngiringiri axe 24 ezali ko évoluer na misala nango pe basalite misusu oyo moko bakonzi bazali kotala te ndenge ni ba mboka bana mboka bazali ko souffrir na maladie na makambo ezali bosoto o ezali etali bafulu ezali ko memela bango ba typhoïde malaria pe maladie ya ndenge na ndenge tokei malembe totala ba o ba habitant ya esika ena nde bakobeta lisolo likambo etali fulu oyo pe etali nzela oyo ndenge nini ezali kotongama ndenge nini ezali kokende na malembe tokende tomoni papa moko boye azali koya wana. Bonjour papa. Bonjour papa. Biso tozali chaîne télévision ya biso podcast
lelo toye na kati ya commune ya Ngiringiri précisément na direction 24 tokolobela makambo etali insécurité bare ya banzela ndenge nini bakati banzela bakotonga lisusu te bafulu ekomema bamaladi mpe nini etant que habitant okobeta lisolo mpe biso historique ya esika oyo. Bon mpo na ngai nazomona na miso ke bazosala mosala me na bafulu bazobwaka boye eza kitoko te mpesa so bamaladi ebele yango tozokufa va pamba mpona bamaladi eleki ebele to yango wana il faut koye leta azwa mokano ya kopekisa bato bateka pemele po batiaka bafulu wana poso batia bafulu boye donc biso tozaka bien te donc moko ezokomaka salite na salite donc mpo na ngai yango wana kaka nzela oyo banda bandi kotonga esali combien nzela oyo bana babanda kotonga nzela oyo esilaka kaka te bana babanda ti lelo oyo biso transport koma pasi mpona nzela mpo polonga awa na bandali awa obe molari mpo koma selemba awa ta tosalaka pasi mpenza mituka eza te ka bamoto mpe chere donc via malungu tomona yango te na kati ya mboka oyo donc biso tozosouffrir makasi. Bon mpona baautorité fo nalobake nongo babongisela biso makambo na biso mpo biso tofanda kimia yango wana kaka. Ok, merci beaucoup. Bino moko boyoki population ndenge nini abeti tete babongisa bango tomoni papa mosusu awa soki pe akoki pe. Bonjour papa. Bonjour maman. Biso tozali chaîne télévision ya biso podcast. Lelo tokiti awa po tobeta masolo ya insalubrité pe arrêt ya ba nini construction ya banzela ndeni bakati banzela bazo tonga lisusu te tant que population toko est-ce qu'on peut la biso historique ya esika oyo. Bon historique ya esika oyo eza très bien beau parce que ezalaki nzela momo mabe to monde ngezo kende si ba a nyonso ezalaki salite ba monter ba naoleka na bien te en tout cas félicitations na ndenge oyo basali beto oyo tomoni ezo continuer ti boye liboso mais malgré comme na Selemba te na Selemba so bokomi wana en tout cas eza mawa trop eza banzela nde bakati banzela boye esali pe bien na côté ezalaki évoluer te en tout cas évoluer nde tokopesa félicitation mwa moke okotengela biso babourgmestre oyo baleka na Ngiringiri to pe bandali. Bah beaucoup mais sur les gars Ngiringiri to bandali na en tout cas je ne sais pas pour to tambola ka to ebinate ndenge bango ndenge bazoki esala pe. Yo za habita côté te. Nga naza mwana ya Selembau naza pe ingénieur ya construction. Ah OK. Si le moment de na boulotte na utine na ville ndena le kanatina monio lati boye. En tout cas, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Il y a Azali moi à Selemba ou Azali habitant Ngiringiri te Casto Malembe to Luka habitant mon ko ya Ngiringiri to pe ya direction Bandal parce que tout ça la katikati ya nzela o ekaboli Ngiringiri Bandal le prince oyo ekei boye nde to kende boye na otala boye eke boye ti Selemba ou Bumbu Selemba ou ba poubelle ezali na nzinga tokoyeba te soki population nde ebwakaka banzela oyo tala ba wenze ndenge ekréame esika na bakeli ba wenze partout et puis nde basali arrêt ya banzela bazali kusu kotonga te botala nanu na ngambo oyo koto oyo bafungolaki mais botala esika yango ndenge ekomi lisusu monene population des arbres oyo esali déjà mbote mama mbote biso tozali chaîne ya télévision ya biso podcast tolobelaka makambo etali découverte nzela bosoto pe salité et tant que habitant est-ce que vous allez habiter à Ngiringiri ngingi ngambo bandala est-ce que kopesa biso historique ya esika esika oyo baosala misala ezosalama mais eloko ezoboma na momo eza mbula et puis salité ozomona eza moto ezotinda yango mais misala ezosalama tomona ndenge bana moto baoleka mwana mpe ezangaka te. Est-ce qu'on est là au bakati kosala to bazo continuer? Non bazo continuer bazosala wana okosa te tena okosa te nzela ezosala lelo samedi nde basali te mais musala esalama kilobi lobi musala esalama esalama da so to yaki lobi tonga bolingo kuta bango baosala. Donc nini yokoloba na chef de l'état pe na gouverneur Daniel Bumba. Bon eloko na koloba eza itili ke nzela esalama esila ti kuna nepo to comme na difficulté transport
ya makasi biso bato uta babumbu likolo pour kitaka boye donc difficulté makasi en plus il fallait bakanga na nzela oti basisa misala bongo ba moto bandolé nini est-ce que kopesa biso historique ndambu ya ngiringiri ba bourgmestre ni baleka wana ah de bon nga tema na na bumbu ba bourgmestre ko to na yebi bango te OK ça juste habitant mais kasi ça juste riverain ou ayaka ba vendeur ou bayaka koteka aye koluka mwa kobwaka mwa ngunda na ye koto na ngiringiri kasi tokokoba toujours tokokende molo ti tokokutana na bahabitant bango moko babengaka ba ngotobwe nalobi yango bien ba ngotobwe oyo babengaka ba natif ne grandi na ngiringiri bakopesa biso historique nango ya nzela oyo ba bourgmestre nini baleka na esika eye pe nini basala na kati na esika eye nini ya malonga esalama na kati na esika eye tokokende malembe tokokende tokutana na bango pe tobeta na bango masolo bino moko bokotala tala manzela ndenge nini ezali kosala makasi bambula pe bambula oyo ezali kobeta ezali kobebisa bisika ena ezali kobebisa ezali kobuka banzela kasi nsale nde bakanga nzela bamoto balekaka te ntango bakosisa nzela nde bakontinue lisusu bakontinue koleka na esika eni kasi ndenge bazali kotika bongo ezali kotia su bosoto bazali kobwaka ekreye lisusu wenze mosusu na kati awa donc tokoki kocomprendre te toyebi te bourgmestre Edouard ya bumbu ya ngiringiri abeta vraiment c'était atia mamisu na ye na kati ya nzela oyo pe bourgmestre ya Bandal abeta vraiment c'était atia mamisu na ye tala ma esika ena mwana moke fopa akoki mpe kodinda mpe okoki mpe kotiola mpe akoki mpe kozwa mpe likama na kati na nzela oyo pasi tokosenga na autorité municipale bayeba makotalela biso esika ena parce que population ezali kosouffrir population ekoniokwama makasi na makambo oyo etali banzela bino moko bokomona kini na bino moko oyo babengaka kini label bino moko bokomona ndenge nini ekomi bino moko bokotala tozokosenga vraiment population ezali kolela bazali na condition moko ya mabe makasi bazali na condition moko kitoko te parce que soki babeti CTT soki batali yango malamu te population nde ekodinda awa population nde ekoniokwama na kati na esika eni parce que population eza na posa na bino population nde evotaka bino population nde epesaka bino pouvoir kasi soki population wana ezali malamu te soki population wana ezali malamu te ezali na condition malamu te ndenge nini ekopesa bino lisusu pouvoir ndenge nini ekopesa bino lisusu chance na mbala ya nsima yango bakosenga bosilisa mosala oyo na lombango parce que population ekoniokwama vraiment makasi po population botala no esika yango no ndenge ezali soki mvula okutu mvula te mais soki mvula ebeti awa passage awa elekaka te nzela oyo bakobeta se teke nzela oyo misusu bakoloba 5 ans misusu bakoloba 10 ans misusu bakoloba makambo ebele donc tokobeta sete na population na autorité municipale bayeba kotalela biso likambo ya nzela ena parce que nzela oyo bakonzi bayeba kotala parce que botala nga moko nde na kokota na kati botala no condition nini population ezaleli population ekolela population ekosenga ete boyeba kotalela bango esika ena boyeba kotalela bango situation oyo parce que bakolela kaka nde na bande koyebisa bino naza na kati ya route 24 loboko na nga oyo ya mwasi ezali Bandal loboko na nga oyo ezali Selembau to tokei bwe liboso ezali Bumbu ngiringi toketi Selembau donc eketi Ipene toza na kati awa population eza kolela eza ko vraiment ko se déranger pour na likambo etali nzela po nzela oyo banda babanda kotonga ngo tolobata mukeko tokolobela yango tokobeta sete tomoni papa moko awa toyikotuna ye soki akoki kolobela biso. Bonjour papa. Bonjour
biso tozali chaîne télévision ya biso podcast toza wana mpona kolobela makambo etali nzela bo etali bosoto esali ba délicate insécurité nyonso tozalaka wana lelo tolobela makambo etali nzela oyo est-ce que kopesa biso historique ya esika oyo mama bisika oyo ndeti na nzela oyo za batebele tala nde tokema na banzela oyo nzela oyo eza nzela koumela boye babisika oyo kozala boye te toyebi te sauter toyebi te solution nini zula biso tala babiloko ya bato fale kene molai okita bapetit pan baprison boye toyebi te so solution nini leta azwila biso. est-ce que okopesa historique ya esika oyo okopesa esika oyo babourgmestre ni aleka oyo esika oyo est-ce que okoyeba parce que boye eza ngiringiri boye eza bandal est-ce que okoyeba oza mwana bandal to ngiringiri oza bana ngiringiri papa bourgmestre bina ngiri komone nani akomonene na nango apo bauta changer ya sika bauta changer ya sika bongo député na bino nini atalaka député na biso oyo ngingiri nene na yebi ete oh mais yo oza mwana ngiringiri ndeni oyebi ni député ba changer ba sika sika ba bebisi bazalaki wana so bazalaki oyo nyonso enge ezalaki. Ok, merci beaucoup papa mon kauti koloba dega beaucoup kaka ndenge tobande koyebisa bino toza na kati ya nini Prince 24 direction toza na direction telemakasi toza na kati ya axe 24 wapi ete bato population ezali kolela na likambo etali nzela oyo bande bandaki ezali kosila te bazali kopesa bango bazali konyokwama makasi bamoto ezali komata talo donc population vraiment ezali kolela ekobeta sete vraiment papa mokonzi ya mboka gouverneur de la ville ya Kinshasa ayeba kotalela bango likambo etali nzela ena parce que nzela oyo ememi ba charge ya bato ebele nzela oyo ezali nzela moko oyo ebimi ekei ti route Matadi eketi monga fula eketi rond-point Ngaba nzela oyo na nsima na ngabo eketi boulevard ekeki Lingwala ekeki Kitambo nzela kaka nzela oyo donc bakobeta vraiment c'était bakobeta masete population ekolela population ekoloba ete batalela bango vraiment likambo etali nzela oyo tokokende toujours tokotala ndenge nini bato bazali tokotala ndenge nini bato tomoni papa biso moko boye wana kuna bonjour papa bonjour papa biso tozali chaîne ya télévision ya biso podcast tokolobela likambo etali nzela est-ce que kopesa biso historique ya nzela oyo bon moi je ne connais pas je ne sais pas vraiment tu ne sais pas oui. Donc tu n'es pas l'habitant de ce quartier je suis de ce quartier mais je ne suis pas natif tu n'es pas natif oui Moyebi quand même maître la bino je ne connais pas ok merci beaucoup merci. Papa ayebi vraiment te azali natif ya esika nate kasi tozokende toujours malembe tokobeta ya bino toujours historique ya nzela oyo na historique mokie tozokende malembe tomoni mama moko awa aza vendeur ya coin oyo soki pe akoki pe kobeta pata sete moko na likambo etali nzela oyo bonjour mama bonjour tokoyeba kombo na yo nga kombo na mama Lydia Mama Lydia oza mutu ya ngiringiri to ya bandal ya mutangirengere oza mutangirengere est-ce que kolobela biso nzela oyo babandi otonga ngo banda ngonga nini nzela ewumeli edo na tolembi kokende ekosala ata combien de mois banda ude banda nga na bosani kutu po ewumeli pena nzela obande banda ewumeli makasi ewumeli pena sikoyo nini okolobela na baautorité oyo bazali kotonga mpe baingénieur oyo bakosala nzela oyo ke basala noki mpo misala esila po bato baosouffrir makasi nzela eza nzela mo esunga po eza nzela mo principal ekenda ti mpe bapaipene ekenda ti kuna na boulevard ba 24 tu basalela mingi nzelo totala tala ndeti boye tala bato nde baoya bato baosouffrir mpasi bobima ndeti biso bakommerce oketeka boye transport eyeleya te omema bakoli ndeti nga bomama mokolo boye mozomema bakoli minene boye do mpasi do basala tu mpena nzelo esila mpo toza na mpasi ya koleka na nzelo ya osakana te. Ok, merci beaucoup mama azali kolela
bazali kolela ete pasi ezali na kati ya nzela oyo banda kotonga yango ye kuta ozoyeba kutu te babandaki yango na ngonga nini donc tellement ke eumeli makasi na mama bosani na ngongo babandaki kosala nzela oyo bazali kolela tokokoba toujours tokokende malembe mpona koshite na kati ya émission na biso ya mokolo ya lelo ya découverte tokokende malembe tokolakisa bino ndenge nzela oyo ezaka nzela moko ekaboli selembau ekaboli bumbu ekaboli selembau ekaboli ngiringiri ngambo toza na ngiringiri tokokende ngambu tokokoma ngambu ya oyo ekaboli ngiringiri na bumbu ale continue lisusu bumbu ekaboli selembau na bumbu pe nzela ka moko wana eketi ipen nzela okaka nde eza boye ekenda ti na nini na nzela oyo nini babengaka yango nini ti matadi donc eketi route matadi donc eza nzela moko principal oyo ke ebikisaka mabota ebele soki esili te mabota ebele ekonyokwama mabota ebele ekosouffrir eza nzela moko oyo ezwi ti boulevard yango bakosenga population ekosenga vraiment na baautorité bayeba kotalela biso likambo ya nzela oyo parce que nzela oyo soki esili ekozala vraiment kitoko makasi pe ekozala vraiment malamu mpona population oyo bakonsomaka nzela oyo donc ekozala vraiment eloko moko ya motuya eloko moko vraiment oke population ekosepela nango mpe population eko-applaudir vraiment na gouvernement oyo puis eko-applaudir vraiment na nini effort ya chef de l'état pe ya gouverneur na biso Daniel Bumba Mbaki pe chef de l'état président Félix Antoine Tshisekedi na ba effort na ye azali kosala. Bonjour papa. Toko kende toujours tokokoba toujours na kati ya manaka na biso oya découverte biso tozalaka wana oyo topesaka bino toujours makambo ya bien oyo topesaka bino toujours bilei ya bien oyo tolambelaka bino toujours bilei moko oyo bino bozelaka yango. Bonjour papa. Bonjour maman. Biso awa tokolobela likambo etali nzela oyo tant que consommateur ya nzela oyo nini okoki koloba. Merci maman vraiment biso leko de tukisala awa tozana biloko teka biloko ezali mapa tout eloko nyonso ya kolia ezali na pembeni na biso kola salite kaka salite oyo na kisasa tozoko na kisasa toko na salite toko na bosoto tobakisala ke ko ezala bosoto te mais lelo ezala bosoto tozolia biloko kola bosoto ese malade ezoya bato bazokufa malade bazoya mekusoro de la sorte mai na makile ezosila tilele mwana mke o mai sema kile sili kana bosoto ezo na bosoto oyo est-ce que ko bonga nzela ngo bozo ya ngo aba yaba sali batima batima bulu batimi so kola salite tozele kola salite ba bulu est-ce que bato ya ko sala nzela musali mele bozo ya ko sala awa bazo sala lo mongo te awa tima tala le tala salite tala kola eza bango bato basali nzela oyo banda o ti petit peu bele selemba bato ko mate na minito lele zo nyo kama boye bateli so le kola salite to sala misala nyo kama na pasi boye lele bonga so na kufia est-ce que l'état na pas on a zone kola salite boy. Est-ce que l'état ni mutalobi otoka baloba ki peke balabala ezali nzela te? Bo balabala ezali nzela te bien faire balabala ezali l'état. Bato bazo sala nzela te bato l'état ngatini bango sala. Mais tant bozo teka monte que ça peut risquer pona. Bien sûr tout capé coller capé boy et dérailler pe. Bona minito lelo boy mutu ke koko e ko ya na espé bien sûr. Basali nzela balabala nzela la yangwana ya nzela pa ya bato ezali ya l'état ezali ya mitu ke ezali pardon moto ezali. Mais lelo boy mitu kana moto to ko sanga nzela moko na biso batu to sanga nzela moto kende. Na minito lelo boy soki muta bimi batu te na moto nzela ya mabe okimela wapi. To zala nzela te nzela muke. Salite bel kola salite bel kola salite mitu kana mimi na moto ezole. Siko to sala nini to sala nini to kokite. Na minito ezole mbapo na sala nzela oyo. Okay, merci beaucoup papa Utikoloba. Awa tozali na kati ya ngiringiri na direction 24 toko kutana na mama moko azali koteka pe baza ba bénéficiaire ya nzela oyo. Bonjour maman. Oui, bonjour madame. Tokoyeba kombo na yo? Kombo na nga Jeanne Poutou maman la bonheur. Jeanne Poutou maman la bonheur. Jeanne Poutou.
na oracle Jeanne Poutou maman na bonheur pe oracle toko lobela likambo etali nzela oyo toki ebandi banda mbula nini banda bande kotonga nzela oyo. Oui, nzela oyo ebandaki depuis année passée. Depuis année passée nde bayaki babandi musala awa. Babandi musala atoyebaka ke ti tokoma fin de l'année bakosilisa ngo meti lelo ndeko nanga do mointe na oloba no do sombula ebeti awa solo oyo ebima awa eningisa nga na bilo akati me na na choix te ya place na fandi na oteka moko tuna baclient moye batraverse bayo otala bayoka son eza te donc defo mono fandi otala na kana baclient na musika donc nzambe penza atouché bango bazwa musala ngo na maboko basilisa ngo donc sombula ebandi awa nyonso etondi nyonso ebandi okota ebandi o reflet zonga et reflet terrasse ezala terrasse yango moko emitondisi tala yo monde esali bani babu na basalite esangana esali sous salite makasi solo donc mointe solo moko ebima awa okosupporte te nini sikoyo okolobela na baautorité oyo batalaka makambo ya infrastructure pe bokotolobela chef de l'état pe bourgmestre parce que nakoloba mona pe ke mbula ekitaka babidon te c'est que eza biloko na bino moko boliaka nde pe bobwakaka awa. Non mama salite oyo okomona ngo boye mst euti kuna na ipene na delivo likolo kuna ntango mbula ezoya ezomema e esinstalle awa puisque awa ezalaki libulu mais tocomprendre te mamo ekomi babu baplastique basachet donc ezaka ke soki ndenge babandaki musala basilisi yango mbangu mbele nyonso oyo eza te donc retard nde ya musala yango ecréé babiloko nyonso en tout cas bazwa yango na maboko penza plus vite ke po epesa pe biso kimia. Mot de la fin okolobela. Oui, nalobi kaka nalobi na bakonzi ndenge babandaki idée yango en tout cas basala yango na mwa lombango basilisa yango po tosala pe bien environnement. Ok, merci beaucoup maman na oracle na bonheur. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga oferi nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni linga koloba eza te motema eza temo misale kaka nde nayebisaki bino na ebandeli ya biso podcast eyelaka bino toujours innovation mpe eyelaka bino toujours biloko ya sika mpe biloko ya kitoko oyo botondisama toujours na sai mpe na esengo mpe etiaka bino toujours bonne humeur na bandako ya bino tozalaki na kati ya commune ya ngiringiri na direction 24 oyo esangisi eréduire 4 communes Selembao, Ngiringiri, Bumbu, Bandal ekiti na nzela ya Selembao ekiti boye na nzela ya Gombe boye ekiti Ipene ekiti route ya Matadi obino moko boyoki ndenge nini population eleli na kambo etali nzela ena likambo etali nzela ena parce que c'est nzela moko principal o esangisi babisika ebele po nzela oyo ezali kokotisa makambo ebele ya malamu ezali kokotisa makambo ebele ya bien ezali kobikisa mabota ebele kasi nzela oyo banda kotonga yango besali ata une année et demie nzela ekosila te population ekolela et créer lisusu bawenze na kati ya prince wana ba prince ba wenze komi ebele wana banzela donc etie sous bosoto etie sous batiti donc bangungi typhoïde maladie ndenge na ndenge donc population ekolela vraiment ekosenga na autorité municipale baya vraiment lombangu kotalela bango likambo etali nzela ena baya bakotalela bango ba ingénieur ba kotonga na kati na nzela ena basala vraiment na lombangu
lobango batala vraiment population parce que population écoute ça kapé mbongo na kati ya nzela ena kasi bayebi ete le peuple d'abord le peuple yango tango bakolela kasi na 2028 nani ndako voter sur kaka peuple wana pourquoi kolelisa peuple oyo bakovoter au lisu na 2028 bakosenga na ba député oyo ba votaki bapesa ki bango ba voix oyo bazali na kati ya Bandal Selemba Ngiringiri bazali na Bumbu baya kotaela bango babeta 7 ans bazali kuna na plénière babeta pe 7 ke na nzela ena kotonga yango ezali ko telikanisa kotonga yango ezali mabete kasi faut kosilisa yango kokende na eloko tina suka kaka nde tolobaka bakonzi na biso oyo bapesaka biso toujours oyo bazali wana mpona kotonga nzela oyo bazali wana mpona kosalela biso makambo ya bien yango tokosenga na bino bosala vraiment na bango population ekolela biso bala misala ya toza intermédiaire ya population pe l'état tokolobela bino ke nzela ena vraiment population ekolela boyoka vraiment mela na bango pe maya miso na bango bopangisa yango parce que bino nde bozali papa bino nde bozali wana mpona kolobela bango yango wana tokei koshite na kati ya manaka na biso ya mokolo ya lelo ya biso podcast na découverte ya lelo ya commune ya na direction 24 tokoki koshite te sans pour autant topesa merci longonia na bakonzi na biso misatu le trio oyo bapesa biso confiance ya kozala toujours liboso na bino liboso ya baetandoike na bino liboso ya batelefone na bino liboso ya batablette na bino Boss Live Roni Malundama J King Malundama et puis qui encore Boss Yannick Malundama tongi toko si ça na boss na biso le trio tokei na mama sociale o asambelaka o azalaka wana toujours ayebisa abitaka toujours mabolongo na se pour ko sambela pour koloba ete nzamba pambola nzamba sala boya tikaka ba orphelin te mama Lorachou Mantuila mwasi ya Boss Live topesi merci mingi nakotika micro te sans pour autant ya ko remercier ba concert pe ba confrère nanga o bazaka toujours wala ba pesa nga toujours ba mabanga ke non Esther Koto beta ki mabe Esther Koto skenda ki malamu Koto sala ki bien totali Koto El Mara Kimi Widance Ngimbi El Mara totali Koto je suis mes condoléances à toi je suis de pair avec vous Bungisi maman naye donc être cher je suis de pair avec toi et totali Koto yo Jordan les caméramans de luxe na benga kaye de luxe totali Yabodo nani maman Prudence Zamba et puis vous avez vraiment tellement ébélé na pesibino bote mingi bisous bye ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika